Nandenga na gestion financière les arrangés de mambo kwa mama. Mais quand yoka bébé ba lobaka moi si jamais on a kokola accès mbongo nanga na kola accès jamais salaire nanga ayeba nyoso pona nini na pese ndambu na musu na bombi ayeba te profiter fiti le kola bobal. O c'est la kango pe l'homme sage bâtit sa maison. Na Bible lobi ngoti. Bible lobi femme sage bâtit sa maison. Et ça va même mususu lelo ba futa kaye 100 francs ou ba futa kaye 10 euros. Mais na naye akosa machine naye ke ba futa ke 5 euros. C'est très dangereux. Oza komi kunda yo moko molo ibala na bino de plus en plus bozo bomba na ba vérité bozo qui na enfer. Mais likamba ko ka moi maman pasteur a su 300 euros à quelque sombe na ba vernis. La démission est belée, dans l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza Karake, Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba la minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux.
toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Shalom fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, les Nazaréens et toutes les Nazaréennes, je vous salue dans le nom de Jésus. Mariam Piam est toujours fidèle à son poste, comme avait dit à Bakou. Naosé là, il a gango, la prophétie en haut. Et la tanzot, bon, la tanzot, kaka on a Nazaréen ni par ailleurs. Bon, moto sur la tranche na biso, tranche na bino pe bolingaka mingi, il y a prédication. Et vos années banda au salanga mon côté la prédication nanga, mais tout ça en forme sous forme de co-animation ensemble avec les prophètes. Je t'ai fait qui est à mes côtés, à qui j'ai dit shalom homme de Dieu. Shalom maman. Comment ça va? Oui, tout est grâce. Nicolas za mon ate. Oui, na zalai mon matanga na perda qui jeune fille nangai, petite sœur ya madame nanga. Oh, mes condoléances. Merci beaucoup maman. En tout cas, il est qui bien, bah nzambe ba soutenir ngai. Na pesi nzambe merci. Yim tapé saka, yim tazwaki. Et les deux nazongi sur la plateau ensemble na maman Maria. Ok, yamba nous sommes là nous mon côté. Merci beaucoup. Nanga liboso on a opesa ba nzambe. Na pesi d'abord mon papa papa Moïse azana biso awa. C'est un métier. Papa Moïse azana Bali ya maman Maria. Ok. Donc azab parmi ba idole nena visa ba lobby. Salon comportement dans un homme on a respecté la mariage, c'est un homme de Dieu. En tout cas na pesi mote sikazali papa et na bosanité yo mutozo landa biso landa émission oyo. Le Dieu du ciel a pambola yo ozala béni de temps en temps. Et à chaque fois sur landa biso et tikanzamba bakza quelque chose na kata foyer na yo. Que l'Éternel te bénisse. Merci, prophète, je t'ai fait tes meilleurs bonheurs, c'est le corps de Christ, tout dans moi, le même de Chaka, Mikolo Balon Bezate, pour Mikolo, Tron Makamboute. C'est passé avec la régie, Tolandi Sport, il y a Tron, album en Matifani Mokwa. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disaient Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Merci, Bomondi Sport Théâtre, nous on a Penza, c'est pour vous dire qu'ils sont déjà sur le marché, ils sont déjà consommables, comme on dit. Bon
savourer yango bo se procurer na yango vraiment banzembo akitoko betami wana to wana trône tozana banzembo ebele kembo alléluia tozana agneau assis le trône donc penza banzembo moko très édifiant ceux qui bossent bien on penza bokozanga te kopambola nzambe pour les plus amples informations sur l'ungi aux concernant l'album ko benga bisana na tiko ba numéro aux toujours affiché là-bas écran na bino ezawana ezoleka boko benga biso pona ba information misusu wana ke ko pesa mbote na mulanda biso munene lisusu papa Michel Kalinda na Mombasa na Jeffrey Mombasa vraiment la pesa ba big salutation na madame na bana nyonso vraiment to yebi ko landa biso biso pe to zangi te ko pesa mbote mokolo mwalelo nzambe apambola mosala pambola lota na mobimba mbote na bana biso nyonso bazwami na tous les 5 continents mingi ma fille chérie Naikab et pourquoi pas aussi à Marlène Mboui Owono à partir de Pretoria. Je vais faire des programmes dans Zambie. Toujours un grand thème de ce bandaki, c'est le choix du conjoint. L'autre c'est la sous-thème Oyo, la gestion au sein du foyer Katikati Babalani. Prophète, je vais faire des thèmes au sein de Merci beaucoup Mariam, thème très important. Moni mabale belé lelo tozo bika na banda kuna biso tozo yé ba penate ko gérer mabala na biso et tamba na nzambe ba ko découvrir thème aboye kozala béni pona bango et ba ko profiter na likabo nzamba tchekat na biso pona ko partager na bango concernant o ezali vision o nzamba pesi biso en tout cas na senga na ba na nzambe bazala attentif balanda biso de près oyo nzambe ako inspirer 4 émissions oyo ko contribuer pe na vie na yo di ya tempo lelo na ko ko ba muke na ngina babenga mutu nyonso azali banda fiancé azali banda mobala azali banda kenda musala na osenga na yo tango ko ya ozala pena très prudent ya ko bomba image au pour o meka ko partager botalango ensemble pour et contribuer pe na kata couple na vie. Merci prophète, je te fais des gestions na point ni na biso na faisant que le mari est le chef de la femme. Oui. Bien sûr le mari est le chef de la femme mais na bandaku ba maman de bakonzaka ba maman de bazaka loko ba premier ministre ba bazaka ba président na ndenga na ebeli gestion financière ezakande na maboko ya mama mais koyoka bebe biso balobaka moi si jamais unakokola kusembo nanga na kola kusamba jamais salaire nanga ayeba nyoso pona nini na pese ndambu na musu na bombi ayeba te fitiri lokola bobale osela kango pe non Mariam ngana kopesa conseil na bandeko yo bazalaka na comportement wana eza malamu te tise tango ozobika na ndeko na kati ya ndako soit ozobika na mwasi esengeli na yo faut mwasi ayeba nyonso ya final. Pourquoi mwasi azana sagesse moko oyo nzamba tchakat na ya ko gérer libota. Pourquoi Bible fallait l'homme sage bâtit sa maison. Mais Bible lobi en moti. Bible lobi femme sage bâtit sa maison. Donc quelque part tu dois comprendre que moi si à mayele non gérer libota na malam. Mais moi si à mayele a koyeba ko diriger libota na ye. Alors pour moi si à gérer libota na malam et c'est la transparence il faut papa dans la vie à transparence. Ya otali sa maman qui na gagnaka autant na ye na autant yango yo to sala nango nini. Et parlant de maman qu'on soit maintenant akoyeba eloko nini akoye ko sala. Mais nga pese exemple mon maman na ngai. Ezala bimani mususu lelo bafutaka ye 100 francs ou bafutaka ye 10 euros mais na ndako na ye akosa mwasi na ye ke bafutaka 5 euros. Mais tala siko ba papa wana ba vie na bango ou ba foyer na bango ezaka instable. Pourquoi? Pour vérité jati. Mais ce que la maman 10 euros na yo ba pesaka yo au moins que maman a osé na sagesse pour gérer yango ayebi ke na 5 euros otoza nango e koye komema biso au bout ya une semaine ou un mois ya kolia pe ya transport na biso. C'est très important. Ngana betaka 7 mingi na bandeko ba bombela ka basi na bango ba salaire na bango. C'est très dangereux. Oza komi kunda yo moko molo. C'est très dangereux. Oui, prophète, je te fais ton manque à transparence. Tu vas aboyer. Tu l'as dit, maman Christiane 12 n'a pas le cas qui a 21 ans, il y a mariage après ben au cabane pour nani, on a manque à vérité, à transparence. Aïe baka salaire à mobilité, aïe baka bako mobilité, aïe baka tu mobile à zora combien mobile, on a la provision, yemo konde à somme marabile kwanda ku yemo ko. Moi c'est oyo linga, dambu ya yo, hein?
mon pandi na yo balongola ki de mpandi moko basali mwasi wana me yo moko mususu oza komi bombela makambo et c'est pas normal et eza normal te maman nga na kokoloba na bandeko oyo soki vérité eza te transparence eza te na bolingo yeba ke bolingo na bino ou libala na bino de plus en plus bozo bomba na ba vérité bozo ki na enfer pour vérité et au fond la bino tu vois qu'il y a kata ndako libala na kata mariage nzamba opéra na kata mensonge te maintenant mon papa au combien de dimension ya kokosa mwasi na yo mais parce que ozo kosa mutu mususu mais quelque part spirituellement ozo kosa ka côte na yo ozo mi kosa yo moko sans le savoir. Donc la première des choses est na tongwa lelo trokolo bake il faut transparence ezala na kata ndako libala. Transparence et une élévation. Transparence yangwana ebotaka o ezali intimité. Transparence yangwana ekofungola bino ba réalité ebele et transparence yangwana et osala que même aussi bano bino bozobota babika na bino ba parana en transparence. Mais ce transparence c'est zate tout est foutu. Tout est foutu. Parfois je te fais tes accords en dehors de ah boy maman da sala pour maman de ayebi a gérer autant na o ko pesa ye ngana lo bakango papa so ko pesa maman mbongo organiser singa na kingote asa na doit ça les réalité ye moka yebi ke o eza pona transport ya bana o eza pona tam sous minerval à compte ya bana o eza poto que peut-être pour qu'on nous de Congo le pouvoir pour le salaire de la c'est pas tam to ko l'état 3 semaines. Moi c'est mon contact koye ba ke na ko sala provision autant mais tant so bo mbele ko so ko michel moko o so sala be pour moi ça va tenir que bombi mususu akolia ngona nko par contre so ko la kisi nyonso aza moi c'est ma femme sage a gérer bien malin papa je bon Maria on moni problème mususu pe zali na ko ba on a dévolé to condamner pe mingi ba papa ti oui ce qui c'est na fongoli moi entre parenthèses et ça na ba maman mususu bazana kasi na gérance ya mbo papa ta mususu bango moko pe bazozo gérance papa ta mususu na likanisi ya ko la sa maman nyonso tout mais abi question na pesi maman 10 € nyonso tout soko pese ka 10 € zandre komi yayi ba supermarché komi yayi akolia 10 € na jusqu'à ce que 10 € esili apa zongelinga d'où na la ça 5 € 5 € na bomba des akaka yayi faut tirer quelque part les airs maman pour maman d'abord il pas quoi pour gérer et maman so quoi pour gérer ou azana casse na gérance te yemoko azape comme timbo la libu sans le savoir moi vérité peut étaler ça mais ça te na kanya entre parenthèses donc on a une abaxam que pour je te fais la règle une exception et zanga oui majorité c'est la femme qui est la maîtresse de la maison la femme qui décide de tout ce qui se passe dans la maison si l'autre zoli année c'est pas na lo na oli ya soso ndunda na fufu ngam na décider papa kutaza kutupuna te ayemi to kutelo ba olamba ayemi to kutelo ba bandela na pese ka programme pour entrer l'essentiel au chez les biloko na na mesa ozomona na ba exceptionnel les zanga to ba surtout ba ko abuser il faut pas la pese confiance wana et comment ça fait n'importe quoi wana to na ka papa je te fais maman ezana ndeko moko aza pasteur abengi mwasi na ye apesi ye mbongo moko ezalaki mwa mingi na valeur déjà ya ba 300 € apesi alobi non oyo esala provision 2 mois oyo na ozana mbongo te na voyage longola mwa mbongo mafuta na yo salama mais likambo kokamwa un mama pasteur azwi 300 € ake kosombela ngo ba vernis ake kosombela ngo bilamba ake kosombela ngo ba sapato. Maman après 2 ans il y a mariage maman pasteur après 2 mois zongeli papa pasteur alobi mbongo si papa pasteur a fongoli mbongo na la pression 300 € et na 300 € l'intervalle il y a 2 semaines ozaka biso mibale na mwana moko amuke mbongo si et depuis wana mosena ndama alobi désormais na ndako pesa mbongo na calcul. Nana za promotrice ya kozanga vérité za mwana mwasi mais sous ma pression na gérance ya bien papa Moïse alobi maman Maria soit ne fils que 2 € gérant dans 2 jours au lieu ici là dans 2 jours papa Moïse a dit que non bon ko sila na 2 jours na vaccin mais amone continuer 3 jours 4 jours moni que est fortifié ah moi
ngaza mayele na pesa qui est un petit rien mais à gérer en mode de 3-4 jours na kakina na kanza aussi na 2 jours mais il y a même on a 4 jours le ba peut ça dit 10 euros té le ba baxi 50 euros pour dire moi na ngaza mayele ça ma assurance tu vois que aux opé misa mobile na yo mobile na pas soit temps ya repos mais ceux qui ont na gérance ya malamu té na ndako ba pesi 10 euros yo le oui que lobi na kozwa oti na mobile na nzela mabe ozoti na mobile na yo na nzela boyibi ozoti na mobile na yo na nzela ya kozanga vérité ya kotelisa yo ba biloko ya azo gagner potelisa yo ngo nyoso apesa ote akoma la tsoba miette ndamoko na vivrango grand frère na ngai ndeko na ngai ya mobile asinga lobi mon frère moi na mwasi oso na pesi mbongo nyoso ekosila nga na chat be alobi non soit pesa mbongo apesi mbongo au ya 3 jours mbongo esili abisinga lobi na yebisa ki mais so na pesa ki ndamu na bombi na kosana nga mobulu te mais na bombi yango na biga za na par na yi na la kisi 5 nga na bombi 5 donc problème na biso na ndako mabala lelo eza mwasi ya mayele il faut ayeba ko gérer ndako na yi et ko gérer kana domaine na finance te gérer c'est ça kana domaine na finance te gérer c'est ça na makambu surtout na katanda et ce déjà maman oso koka ko gérer libota na tata ba pesa société okoka ko gérer ngote atale lozo beta to lo kena zo demande nangana ke okokota muna ke okota na sa musala banda ba bona ndako na sozo ko gérer na ndako na ote ko gérer libanda ko okoka ko gérer ba proviser osomi pona 1 mois soka ba famille no ba ye bango kotino na maman Marianne na bosanité ba maman bomo mona na ndako na ye ka bandeko na ya bashinde ba apesa mais mi ba pesa raté c'est famille on balayer et ça le côté to ko pesa te non gérance moi si fa la gérance abike to boy ko kabate ko pesa moko obike na ndako na ngana tikale mi balé mais soki yo pesi moko yo tikala kinango na ndako na yo bana bandi ko lela na ndako na yo ko lezate sache bien que osumuki de la part de Dieu. Quand même la transparence en prophète je te fait la responsabilité ça partager na moi c'est na mobile to que no bande ko na biso mi kila poto ko ma solo oui non to na pe apoto to zungo le ko beta ko na te beta mingite to beta moi tout prophète je te fait mingi to mona ka bande ko bazana poto o mona moi si azana makambo sala oui to bombala makambo sala na Kinshasa azotonga ba flat hotel azana ba yas ba esprit de mort ça va transport. Moi si na ena ndako ayebite ko bala très ba bien wana au na Kinshasa pour faire je te putain bala ndako moko betu moko bazo bota bana mais azamba ba vu moko caché oh maman bana ayebite et vice versa aussi prophète je te fait oui maman Maria et ça la makamingi na sepeli na mutuna o tuningai et nazana ndeko moko azana France veuillez m'excuser azana France abana ko somba ba monter aka côté ka kotolo maintenant sala ka ba navette wana moi sina ibati ti alongwa ka poto aye Kinshasa moi sa ibati aye bateni ba teke bazaka na ko mais so yebise ke na voyager ya ko kata na voyager ka ba province na bango azaka na mboka mais mobile na longwe poto aye Kinshasa côté ka ba monter asali makamna ino soto abaluki azungi muko msusu abe mo sina ba sibale yo yebite to kutena mobile na yo abi mobile na nga na zondi mate babi ayaka azongaka enzamba lala kate mukolo mususu mobala zo pongisa voyage mobala ko si voyage abaluki azoya OK moi si pa bandai ko landela imalem ba ko kuta na Kinshasa oh moi si atuni mobali yo ko sala ni mobali atuni moi si yo pe ko sala eyindi mama libala wana eyindi moi si sabinga na yebi yo ozana na mboka na biso mobali ba binga pe na yebi ozana na mboka yo ko sala ni bakuta ni bango bibali ezalaki benda bika pourquoi la transparence c'est nécessaire c'est capital dans les couples même attends mobali azo sala 100 francs oyo ozo wana eza bénéfice ya mwasi na yo eza intérêt ya bana na yo pourquoi biso mibali toluka ka pona basi soki lelo mwasi yo zui eza pe intérêt na nga mobali soki mwana wana pa moi mes intérêts na nga et bon pourquoi to bomba na ba vérité et puis est-ce que bolingo ezalaka moi je pense maman Maria moi je pense pas que bolingo ezali si réellement que bolingo ezala kana limite que via cache cache comme ça via et tala ba moke
tala bango bien bato ba vivra toujours ba vie à cache au moins ba koma ko bomana même aussi ba secret ya ba famille na bango oyo mo abetela moninga makambo yo na famille na yete mobali mo abetela makambo yo na famille na yete pour vérité ezati vérité ce que eza maman Mariam mobali akobombela mwasi na ye elokote même aussi makambo abiki libanda même aussi oya moni na musala oya biki na nzela tango bazo ya na ndako lokola transparence eza oui bien olobani la première chose abanana ko expliquer makambo auti ko mona libanda pour ana confiance na lui et sengel na biso mibali na biso basi maman Mariam toko misa mibali na biso pe basi na biso lokola ba meilleur ami c'est ça. Maman Mariam, non comme sous na ndako na kuti mwasi na alati bilamba na ngai. Alati costume, alati pantalon, alati sapat, alati afin nanda. Oh, ne na koti na katanda na tuni na bipo ani bo abi. Mais c'est ça, na ba dikoseka. J'ai compris que tozana vie à kobomba na te. Et ce na 100 francs, je vais venir na dosa mwasi na nga na 100 francs, c'est ça. Et tant transparence c'est ça na bolingo. Nde sala ke nzambe atala regarde na eza aliko na bino nzambe sala kana transparence nzambe sala kana transparence au moins la paix mon bas ba compte bancaire pour faire je te fait c'est aye bakate au coup faut payer ba compte en etikali nango sikoyo importance nango eza nini ponde bazola na biso bezala bande komsu ba compte bancaire moi ça yebite ezala bande komsu basi bande komsu ya basi ba tongi ba immeuble mobali olala kana mbetu moko otikala oyebisa ete. Toi tu penses que Nzamba zo c'est pas un comportement dans sala non et les lots sont au poufi liwa to tambola na mo partout les lots ko bimba boye pas on niveau eza promesse na biso nyonso to mutu moko ta ko ekoloba ke ngana lingara liwa mais tori ba ke le lobe na ko bimba na songité bon na bimi boyenga papa na zongité ba konto yonga na tchakumna na bombela mwasi na nga secret banani ba kolia tu vois. Alors quand on coupe à côté comme bloqué, bah souffrir. Moi ça comme souffrir pourquoi? Pour transparence ces acquitter. Tant les anans, tu dis que aux anaba compte, aux anaba immeuble aux autres, on est à la moi c'est là. Il y a moi aux Hollande. Bola qui s'en a ma vérité. Bola qui s'en a ma vérité. Tu es mis l'obité. Et maté on le lot est pour nayo aux Hollande biso. Nzambe nazo interpeller bien avant. Alingi bana nayo va souffrir de l'absence nayo. Kanisa malam mon frère, ma soeur, kanisa malam. Pourquoi oso se comporter boy na katanda kwa liba. Est-ce que manque de transparence peut être comme un divorce n'engé couple oyo maman Christiane to yambakaya wa libala ne kabani 21 ans après pour na manque de transparence avant daki supporter na ya suka mobile tellement que monsieur la koboba akeko somba lupangu moi c'est la rebete moko boss ya ebita somba lupangu libala ko kabana est-ce que ko kabana peut pas tout le monde mobile wana aza plus que Satan. Omoni mobile. Oui. Donc allié l'équipe même aussi Satan na dimension ya mutema mabe. Ah bon? Maman Mariam. Osola na mwasi metu moko. Osola na mobali metu moko. Mais osala makambo ya minene otikali ko betela tali soloté. Pour le pango so akatana. Ozoke de hôtel atala nan. Ozoke de hôtel atala nan. Otali no ba lupango, otali no mabele, otali no espace, obali ko luka ba commissionnaire reçu temps. Ti bo tambola wana. Et na moment on peut mususu mobali moi ça yebe lo côté. Moi ça bi ke mobali nanga zo luka. Mais ozobi mapo bino ye moi si azui. O ko ya pression meli. O fali ko bani muno. Sans to betela même aussi que na 100 francs aux appliques que Satan. Libale kabana pour faire je. Et quand qui ko sala maman Mariam. O moni biso to za batu. Biso to za batu. Biso to za batu to za nzambete. Muto ko supporter bêtise ya muto eza nzambe. Nzambe na supporter ba bêtise na biso. 21 ans après maman. 21 ans mutema te maman wana. Non maman Mariam, ngala condamner maman ote. Na condamner yete. Na lobi na condamner yete pour azana motema mutu. Motema sukaka. Dit à cause de la transparence. Même aussi Nzambe, si on a la transparence vers Dieu, il y a qui Nzambe ça est là. Et Nzambe ya ya kalokuta te. Nzambe nga zana ye a pour la kawe za mensonge te. Mensonge za pour na bisote maman Mariam. Mais mensonge et ça pour na bana ya diable. Comment fait-il que yo ko fanda na mutu 21 ans? C'est que dans la makamusu sala ou est plus grave. Par rapport à Rosomalu. Y'a mon maman, mon temesuki, net maman azolanda biso mon temesuki.
peut-être il y a un mandat, peut-être il y a un mandat, peut-être il y a un mandat, peut-être aux Hollandais biso bien aimé. Motema pe ko suka. Asa mutu, motema pe ko suka. Mais tant motema suki et sengel na yo ozonga na présence nzambe. La Bible dit ezaka na molimo moko o esonda kamite mabatu. C'est le Saint-Esprit. Si tu es aux amoisi oyo ofandi na bonzambe. La Bible dit femme sage bâtit sa maison. La sagesse d'abord en Bible sur l'obéla et la sagesse y mettait. Mais la vie la Bible sur l'obéla la sagesse au Bible ils ont fondé la image il y a communion en Nzambe. Ce que ça la communion bien en Nzambe. On soit tant dans la prière, on a la relation il y a bien en Nzambe. Nzambe à côté que la yo secret ya mobali ya zo bombe la yo makambo wana. En tout cas, ils ont pas la transparence. Ils ont ça na lisolo oyo. Na on peut na radio. Ils ont un couple moko quand ndeng ba fonctionner bazalaka. Papa on a fonctionner bazaki na bana. On est ka ba salaire on a fonctionner oyo ko kaka. Te ko boli ata ko futa talo ata ko futa na classe. Ezalaki moi passe. Alors maman banda ko teka. Ba fufu na zaka na dépôt na ye. Azalaki penza ayeba na kina musane wana ba mitu tabako Congo. Azalaki penza ko kosunga libota. Alors et que c'est là que papa c'est une moko ba fonctionner ba comment qui impayé ba za so de ba verrer so qui a 50 mois na éviter maman se parle ya ça lembi to lesa libota comment ko sala nini mike na ye azobomba alors ngasi ko la sa papa te alors ngasi te ko pesa pona ba besoin ndako azaki na matela na ye matela ngaki ya poche oza ba direct azakoza bambongo na nyonso ba bénéfice na ye ba makelemba na ye azobomba ona kati ya matela wana alors eko saka mkomba mango abeli to mabeli akocho hôpital akozaki na mama ye mona compte ba fonctionnaire azolanda traitement kuna na ndako pe papa tikali na bana nzamba sala kate nzamba eko sala be ko futa ba papa ba rere na bango nyonso de pe na mbongo ebele papa lobi loko na zimbongo boy na sa mama surprise. Dans l'hôpital, on meuble no sandaku na changer. Papa pe azimbongo wana kenya bana ba sombi ba kiti ba télévision ba zaki na weya dikoshi wana ya ba bla ba sombi na plasma biloko so asika pe ba vitrine ba nini salon complet. Asombi pe ba matela bana ya bango pe ya chambre asombi. Donc ande kule za ka coffre fort la mama. Toute une banque na kacha matela wana. Papa bobi bisa matela biso pe. Asombi pétrole, asombi azui alimete ya pelisi matele ziki abaki rete mama tele ko moto mama ngo makaka ukuta bile ko sika na ndao mama petanga bibi no hotel bazana papa inde mu taxi ki tisi bango afungoli ko do salon bo ya kuti penda bile ko so asika s'exclamer changement mbala moko tina chambre akuti la chambre boye akuti matela ya sika par rapport bango zala kinango mama apike crise abandi ko lenga na kufi des fois na no sona ni pourquoi j'ai fait manque de transparence. C'est triste maman. Oyebi elingi koloba tango déjà transparence ezali na couple ya boy. C'est que déjà basala qui même aussi séparation du corps. Je vais expliquer quelque chose. Bien aimé bozolanda biso nalingi olanda conseil. Tant que transparence est à la kate na kata couple. Le deuxième chose est le koyaka mbangu na libala est à la séparation du corps. Et tant que vous avez la séparation du corps à cause de la transparence, il a force à divorce. Et ceux qui divorcent, la victime à divorce, c'est ça. Les solo maman Betty et salinga nzoto malili. Maman zolanda biso. Papa zolanda biso. Ozana compte bancaire moko, ba affaire moko sala. Ici je parle comme un homme de Dieu, comme un prophète. C'est le temps maintenant, ya kobenga partenaire na yo, mwasi na yo, ou mobile na yo, oyebisa vérité. Oyebi lobité. Tikanzamba papa. Merci pour le conseil à sagesse, plein de sagesse, plein de maturité. Vraiment, Zamba Pambola, pour que je te fête. Pour nous, nous avons pour ce genre de internet.
et c'est bon comme la biso ba numéro za affiché na ba écran pour je te fait pour na bandeko ba limba pesa ba za tam sous conseil ko te pas na yo numéro de contact na yo za nini. Merci beaucoup bien aimé. Mon numéro c'est plus 243 85 27 69 504. Tozawana pour ko soutenir bino na ba prière et même aussi sur Bengingo Zungate numéro Maman Mariam Yangoana les affiché benga Maman Mariam o nyonso zanango posa o zanango bezo conseil et ko komela pengai et ce pour bengi Maman Mariam ozuite o benginga et ko komela pe ngana benga ke mami donc Maman Banebele et to kosunga pe na ba prière pe na. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous aime et nous nous retrouvons très prochainement ensemble avec le prophète Jephté. Nous faisons. Ciao. Bye. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis là, moi, je suis dans l'agence Nazareth. Caritas, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans YouTube, ça au foutu bon, on a partir à Poto, bisoto ya tozu bilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Na kesa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto, bisoto zo ke ko récupérer biloko en ligne. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko en ligne agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandé que l'on va à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Yabakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alona